Joka ngana trouva nazo trouva normal. Joka zaka d'abord. Qui est Joka d'abord? Joka zaka ancien DJ. Atangela musala ki journaliste a wapi. Analyse ngwa ko lobango par rapport à nini ya ne mo bet musique na boîte. Ayebi makambo honte. Oza ki ndoki ya mukole comme ça moto kizengi. Jiba mema poto atika ko lobango te. Weba vie mususu ah. Congo Ba tutu ba beta ba concert na ba Bercy mutatondi ça za te donc falinde mutaya na ba soldat te mutatondi ça a ignorer ba blo tourna ayebi ne makambo azolo batin ayi batendeni Joka balinga ba misabilamba ne libanda na sikota yi BTP azangi mbonga garantie bilamba libanda donc musala to ba vie basali bazanga sika kovanda balinga ba misabilamba mutafuta mbonga na héritier watanabe nous connaissons tous toute l'histoire mais t'as l'ingratitude faisait rien des affaires. Il y a une affaire, on a compris déjà bon on a s'attaquer une affaire. On a la cause nani kabosa ba fanite comment la mama banane. Ba la cosienne ba kabosienne ba kabosienne. Tangela ngana na ta D4 patron oh la cause ça nani kabose mais na ba la cause pendenge moko. Na la cause na kabose. Patron nini obango basala. Ba yemba nini. Au côté na studio pour yemba voiture sans monteur et autant bolande. Yemoko azoba na lettre nini 4 les seuls cas ça la musique en mboko izaka Koffi Olomide de génération en génération comme mususu arewapi amoteka mapanga na matadi bala yebisanga pena 2023 silika bosa beti wapi bon moi o baninga bazo potana bacha ba date na mikila poti ya che wapi ce sont des embryères yamba bilo mususu boko lobela rangote ofuliye kabosa za la kasusu. On a eu côté que nous ils a aigle la cible tout va finir nandenen fallait a fanatique affaire fallait ndenga zawana aza fan affaire ndeni ba musicien ba star ayoka déjà bongo zanango lwemba nina makutana nango sanduka boni nazangi mayele yako sepelisa natanga na lamu faire à ça succès déjà dans les marquis fallait pas Koffi ayoka chant prévala même na concert tant on fait à Kenda quartier latin Koffi Olomide abenga fallait pas y manzembo ya faire il y a 100 kg à fleur. Nous avons des vidéos. Ça c'est qui montre déjà que moto azade na œuvre na déjà. Mais il y a ça na ba œuvre d'abord faire ayema manzembo ya fali sous ordre à Koffi Olomide na ndenga ke non et ça œuvre taché na Koffi Olomide. De ça ce qui c'est pour Koffi Olomide azala ki wana. Fallait fanatique à faire depuis Calado ndeng mo mukile yebi. Te Jean Bal saute à l'époque émission na salaga en son sous quit. Ou c'est ndeni ya responsable quand même mutalobi mambo zo mona responsable comme la quit était. Moi ça l'émission na quit ah asa mutut. Vena biso ale matongo na yebi. So betika turbo wo. Wana selon ye. Yango moni ba moi kamuna batimbela masolo bavana na mikili avandika na kini. Ve pas zo luka visa. Ah, tika blo wana. Va luka visa. Oh, akenda pototem. C'est normal, il faut comme ça fallait pour fallait appeler ce visa. Parce qu'il faut finir faire pour fallait appeler ce visa. Il faut critiquer faire pour appeler ce visa. Il y a un moment où tout bazuzi ba visa. Il y a tika linet l'échec. Bon, il y a un moment où comme ça toutes les façons que yo ba mes potes. Aluka visa. Ah, bon lemba salongo penza. Ce visa yi. Pour tika mbangu. Bon mkolongo nde okoma na aéroport ata 18 ceux qui voyagent ça 15 heures. Yo kozala wana ata partir à 7 heures. Le ba bien. Manda poto akendaki awa ba déclarer ki talaka tata mukolo bongo mwana vie lutumba déclarer on net leki na ye. Ah, makambo ezala mboko papa na musique oyo na yebisi yo J. Salomo lutumba muta déclarer ki manda chante net mwana. Okumisa mutu pa memi poto na 2024. Bon muta memi poto na 90 99. Yebisa ngai. Eza kindoki te. Oya kindoki? Skonyo sorbo ezalo. Wana pena ko sepela na poto. Yazo kumisa ndefa. Différence na yena ba petit janvier za wapi? Omoni ki akotine musala on par fenêtre. Musane. Qui journaliste en honte. Et bon carrière vient à sala tout. Ya ko sokela poto.
Kumisi nde fali. Mais kumisa na modèle ni. Akumisa c'est normal parce que na biso bino nde boyebi joka te. Viens ba souffrir. Ba carrière ça mayele. Vous sentez que vie bon et dépend ça n'engage que lui mais on a bien que faire les bango tout. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu Lomata à la présentation. Le vraiment dans un plaisir. Il y a un Melabino Bogard de la presse, mon quantum on a une de développer, sur la actualité de l'heure, pourquoi pas ma solo, il y a Ferregola, Papa H. Donc il y a une de développer sur la maman tout. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Sharon Zazioza au four et au milieu derrière la caméra. Un grand merci aussi à Arnaud Matoumona, pourquoi pas aussi à Boss. Le monsieur Clovis, un fils pour monter Maman Doris. Un grand merci à Bruno Lubika, l'argent propre, un bon soin. Il y a Jojo Ngonda Imen, était avantageuse, patron interne. Un grand merci à Boss Erigen, et mixage, et Mineta, Belé Construction Agency, à l'INIC et les 7 codes mondiales, et Willy Moucheni, je te salue. Je suis la Chanel, la parisienne, et moi, Sinzambe, Carole Chaming, le jeune du barreau. Surtout sur le même langage, Jana Sharon Zazia, ben déjà invité à Bissou Lelo, Bogard de la presse. Mon quantum bolo n'enga ben à bouche autorisé à faire Gola. À qui je dis bonjour. Ouais, bonjour Yaya. Bonjour na bato bazo kotala biso ndenge toza boto ane sengo parce que au monde ko bota mapasa ya lenga ko bota mapasa ozena ozias donc les 13 les 14 na Shark Club les 3 kasi nazo que no bien au monde il a très bien ozena ozias donc toza les 13 les 14 Shark Club na Ortana toza l'appel sous na ozena ozias les 3 les 4 août na Tata Raphaël ndenge to bandaki déjà ozena ozas na Adidas Arena. Donc ozala papa m'a passé à go. Do faire rigoler mikolo ayena idéologie ga double ga. Idéologie on les a de faire rigoler mtaina. Et bon onani na musique a Congo wa héros yo. Obeta deux concerts 48 heures kanga bato ti 2 jours ata yo moko. 48 heures ba ka sonde Hollandi Aigle au po bomba ncha stade de Marseille ba 48 heures ba ka sonde yo Bogard de Parce que ni langweza intérêt ni d'abord stade de Marseille yon. Ya un intérêt ni. Et de Congo na nini kasi. Jeunesse kanga nini. Ya sa nini. C'est quoi l'intérêt de la jeunesse? Il y a fait rigoler des intérêts à la jeunesse parce qu'il y a exposition des arts. Et ça festival. Même il peut falloir avoir un bête et pas faire ça ma bête. Baba Missamboka. Caché. Eh, mon toit, ça faire un chicon. Ouais, il solo chicon. Bah, Robin, peut pas bien même ça. Bah, il y a pas exposé art chicon. Et ça, les cambois chicon. Tu vois, bah, tu es là, au bête. Parce que déjà, bah, grande star, bah, au bête, wana. Tout le monde, bah, Davido, bah, comme ça, bah, combo déjà, bah, Diamond. Moi, bah, tu vas moi, il belé. Bake blague bazo comme ça na ba komba bi pona mboka donc c'est-à-dire honneur à musique à Congo baza ouvert donc baza pena prêt pour ba ko presser na kati ya festival faire rigola festival wana za lelo bana mboka donc chikon za ko sakanati muto abet sa mon producteur na ngosko za ka ye mon producteur ya Adidas Arena obi gwa dulu pona ana lara ko sakanati to sala ko de talaka descente à pamba même ba to ba se retrouver na nenga ko sakanati si olo babonga ce que o banga mukete parce que sonne che fan chopenda lo bia ya wana beta wana ke bana mystique fomo ga be producteur aspel na yatikel na ye nandeni ni yemo tia nandeni soki bongo mbela zo ba producteur to ya vie yemo ko beta ba musique alo ba na producteur te banda lo pas David Mosso c'est-à-dire que tous les producteurs bazon mon etinata alors c'est-à-dire que azo kota ya no ko na kota na logo te na entreprise net à Congo même na mindela za te muta ko tsana chikon to ava na pena intérêt ya république ya affaire tala ba makanisa ina festival et des bateaux ils ont des jeunesse bon yé ayena nini donc différence c'est là munene mais musique à Congo peut ka faire te muta za yemoko ba ça la paix fort ba mission tout ba bengisami. Mais tout maintenant le solo ya festival on le biona donc Kalaming était festival tout le monde bokine peut visiter bokite veneti na stade wana na habité c'est un bino bena mambuto ça déjà carré to tala ka place to ko cha podium pour na ba petit musicien na ba grand musicien kaka bokaboli sous podium sous ba petit na parce que to ko ba kermesse c'est ça la peine ambiance na ebiso ke bato ba ko sepe pas na kinsa ba ko sepela ba ambiance ba kermesse ba stand exposition des arts donc ma bien pena ils apprennent la culture africaine. Donc tokitaki wana na stade c'était juste pour to yeba côté nini bato bakovanda faire kovandela wapi entrer za wapi sortir za wapi quoi les gars bien il est très bien de le bien habiter ce quoi pas wana ba programme sous bozana ngwa ba Shark Club no ki ba barbecue zali mamezali tout wana organisation est-ce que mouvement ba rokita quand par rapport à tout wana déjà mouvement les 10 juillet za musika déjà les 10 juillet za loin
mais toujours préparé déjà bon une affaire administrative mais le DJ à loin il y a musique donc normalement bah, le 7 déjà il faut baza na kini pour ba répéter pour baza na ba concert à Kafu na Mbogoyo 2 jours donc bana ma ba opé maté baza la calme donc match a bien de toutes les façons la question no tourni chaque club est à barbecue autant ils a concert ils a net que non bienvenue. Soyez la bienvenue dans votre pays. Tobani mala mona ndouli. Les 14, les 13 et les 14. Payant toujours. Toujours. Et bon, on se fait faire à côté ça. Bah, n'est pas autant andé. Bah, ça, businessman. Donc, ce que bongo, il faut au somba. Payant toujours. Les seuls ministères, oh, bah, tu vas les basomba ya faire. Les restes, bah, tu vas ça, bah, invitation. Tu es maman net. Que tous les noko yo, bah, tu peux ça, bah, invitation. Ah, bah, bah, concert à $300, bah, ouais, bah, beti, bah, fallu, bah, concert à 500. Après ça, bah, invitation, bah, ça, bah, invitation. Tout ça, on a qu'une, au quoi ça n'est pas, garçon paye à milliers le coup. Les batawata, bah, qui jamais, bon, bah, ça, bah, invitation, bon, bah, sombi, pinda, bah, stand, bah, table, bah, nin, bah, côté. Bon, tout le bah, t'es gagné, ouais. Billet, t'es gagné, ouais. Bah, il point de vente à billet, que bah, tu vas consommer. Tout le monde était, tu es au cas où, oh. Papa biloko na musique ero sous congolais ba ko ça été point de vue za lien ya bato basoma bien na ninga Kinshasa za wapi vidéo bato bazo soma ba bien parce que muto yana idéologie que oteki ba sombi ba filmer faire o sombi billet ba filmer yo faire etikala net devoir lelo pona ndimo ke no yo pena oteki billet na concert no faut bato ba filmer so ba filmer tete wana pena komi baba elo baté do moyen to le belango yate donc faut faire très attention. Kolanda ko tubato belete ba na lukuta na teva ko sakanati. Tobi ke jo yo avana na jebe. Jo avana na nzela mai pompage, o avana na lingwala, o ya futelaka. O yo ba bengane na lupango neto bengana robinyo. Po azo futa mai na courante. Pangone. Ya faire. Bo robinyo va ne pas faire. Azaka mama na locataire ya kala na lemba. Pale wana. Faire propriétaire depuis kala. Te ba bi faire nda sombara ngo pokara dimne. Nande ni muto ana shikwa modèle wana. Depuis Kala, il payait toujours chez Ferry. Il fit locataire. Mais il fit locataire à Ferry. A petit na ya moukié. Petit sans œuvre. Ma belle zawap. Sans œuvre ndé nous tabini sipemboka. Amen. Nze muna ba kulumba ba nini ze moy belé. Papa tu pardon. Toi la banse mo ba. Toi ba bloko binisa mboka na mbogo. Papa. Kolanda ba bote na yete abelaka. Message. 4 minutes. Message. Obini simboka na nini? Na message nini? Azanga malada ba pese. Bogara yebi abela kakola. Tu yana biloko t. Kimbo mbanda yo. Kimbo mbanda na ye, mobali na ye. Message. Obini sibatu na nini? Yango fomo na pena yifa kota nani ministre yifa kota ma musique nanu. Tout ba qui fait quoi, qui est qui. Constant Mutamba. Pourquoi tu es sous le mambo sous mais papa, tu vas vivre tenenti on dirait ba tomoko boye ba ko sa biso. Non. Le kota eza makasi na musique à Congo. Sko biso net nga na na TV pona ko conscientiser ka ba Gaulois. Ba lenda et puis Gaulois zalaka pe mayele ko ya muto ya ka lela banda lebela biso to lingaka ya 100% te. De Marama Charlie Prince fete ya biso mingi. Marama Charlie Prince pene fete ya biso danger. Faut bete ya pena biso. Que Moutaïga lelo a commis Gaulois. Faut totaler na deuxième œil. Pour belé bazoa kozwaka lupemba. Mais mon quand tombolo on a habité sur l'andeki ba propos on a mona ki on pe na page ya Kabose abi pour l'instant ba bando comparer ba F et belé mais lelo yo ba tutu ba comprendre que F atika limoko ou azali kolo mususu wana za izaka ba no belé ba drink belé ba tatouage belé même musique moins FK moko ndé mutawa ni. Selon moi, quand on m'a impressionné, F réseau René Zafir. Il y a une affaire qui a compris déjà bon on a s'attaquer une affaire. La cause nani kabosa ba fanite comment la mamba nani. Ba la cosienne ba kabosienne. Tangana ngana na ta 2-4 patron oh la cause ça nani kabose mais na ba la cause pendenge moko. Na la cause na kabose. Patron nini obango basala. Ba yemba nini. Au côté na studio pour yemba voiture sans monteur et autant bolande. Yemoko azobana na lettre nini 4 les seuls cas ça la musique en mboko ezaka Koffi Olomide de génération en génération comme mususu arewa
amoteka mapanga na matadi bala yebisanga pena 2023 esilika bosa beti wapi bon moi oyo baninga bazopotana potana bacha badate na mikili ya poto yache wapi ce sont des embrières yamba biloko mususu bokolobelaka ngo te ofuliye kabosa azalaka susu kabose mutu kombo ne kabose ana bafanatike komona babana bakabosien na bakabosienne monteke simite ayebisanga nani komba bafana ça c'est jouer avec la musique congolaise na constant mutamba il faut ko tandulu yo il faut ko tamaka mandulu pe na kanga nanu bato pour on va être tozo miyeba te nous sommes nous olalo la moko kamati boso telesi minu olekina TV bon c'est normal na moment oyo soko boye faire okoboya nani ba soko dembel faire te o dembela nani soko fingi faire te o finga nani les seuls cibles atika na musique congolaise lo faire olingolinga te ya bongo oh ya bongo eza bongo kala depuis kala on a eu côté que nous ba ils a aigle mta cible tout ba finga na ndenen fallait a fanatique à faire fallait ndenga za wana aza fan à faire ndeni yeba la musicien ba star ayoka déjà bongo za nango lwemba e nina makutana nango sanduka boni nazangi mayele yako sepelisa natanga na lamoki faire à ça la succès déjà dans les marquis fallait pas confier ayoka chant préva la même na concert tant on faire à Kenda quartier latin confier l'homme ida benga fallait pas y manzembo ya faire il y a 100 kg à fleur nous avons des vidéos ça c'est qui montre déjà que moto azade yana œuvre na déjà mais il y a ça na ba œuvre d'abord faire ayema manzembo fallait sous ordre à confier l'homme ida na ndenga que non et ça œuvre taché na confier l'homme ida de ça là ce qui c'est pour confier l'homme ida za ki wana fallait fanatique à faire depuis Calado ndeng mo mukile yebi mais alors le qui fallait fanatique à faire gola aza golois muki obinini fallait golois oh mais fallait à golois ayoka faire abina faire a interpréter ba chanson à faire wana ya na quartier latin faire koto ya zo tokisa Musampa inako balanga ninginga ite o kasi misolo nango bolingo ya kamakasi na yebe manze mwangote fallait pas kofi faire déjà carrière solo na ba master na boy kotanga 20 toni boy te ba œuvre à faire nanu 120 toni au moins la place ngana me mabino donc au moins la peine que non l'air moko to critiquer me faire azaya ya bangotu faire pena aya F1 na pena lukuta mabe faire aya na ye mais er lobi faire azaya na ebisu to landa wa joka et puis fayeba faire aleki fali na nyonso neti ni na roleke parce que ba comprendre ba on a faire et puis les faut ba bayeba on me parle des trophées Maradona a combien de trophées Maradona Scotia Maradona cha Messi mais ça a combien de ballons d'or Maradona. C'est-à-dire que les trophées, oui, mais les talents, ils ont été. Si vous avez un téléphone, il y a des gens qui ont un chombo. Téléphone, combien? Après, bon, téléphone, ils ont un casque. Casque, ils ont un trophée. Un chargeur, il y a un téléphone, ils réclament un trophée. Mais il y a un moto, ils ont d'abord un chombo. Il y a un musique, il y a un moto, ils ont un danger. Il y a un trophée. Na éviter ça ok bien. Donc déjà bien mais ce que er lobby bilo mo ya ba propos sur le bawana na éviter ce que la ndeki joka pour joka aussi ko pesa fali beloge o ba tout ba moni lelo que ce que zaki falite mo sold out na musique ba benga ba ba te fali nem ta sali ke ba ba le na Congo grâce à fali lelo za lumière ya musique à Congo donc lelo yem to faire découvrir ba arena ba tout le ba mo beta ba arena c'est grâce à fali musique zo na poto inda gagner ba combattable autour n'était pas propos joka selon yo muka tombo propos joka ngana to va na zo trouver en normal joka zaka d'abord qui est joka d'abord joka zaka ancien DJ atangela musala ke journaliste wapi analyse ngwa ko lo bango par rapport à nini ya ne mo bet musique na boîte aibi makambo ngote oza kindoki ya mukole comme ça moto kizengi jiba mema ye poto atika ko loba ngote weba vie mususu Congo abi ba tutu ba beta ba concert na ba Bercy muta tondisa za te donc fali nde muta na ba sold out nde muta tondisa a ignorer ba blo tourna ayebi ne makambo azolo batin ayeba tendeni joka balinga ba misabilamba ne bandao na sikota yi BTP
azangi mbongo garantie bilamba libanda donc musala to bavie basali bazanga sika kovanda banya bamisa bilamba moto afuta mbongo na héritier watanabe. Nous connaissons tous toute l'histoire mais t'as l'ingratitude soka zaki ata mutu mususu mais yo pe ko muluba ube wego ozwa kindoki ya bayaka to ndeni nzambe bon là mususu changement ya bikolo ndeni mais papa a Joana osuke la poto okumisa mutu opesa iba eloge jiba memo poto série poto ana succès ba yiko memo poto ba deve loterie ya moma poto ikomi sangana mais série jiba memo poto série wana poto peneza poto bazo benga poto Mputuville fokende boyi doso ke poto zongi quartier mobimba bato ba melima ete mais lelo poto comme normal okumisa mutu pa memi poto na 2024 et bon mutu mema poto na 90 99 yebisa ngai eza kindoki te oya kindoki skonyo solbena ezalo wana pena ko sepela na poto yazo kumisa ndefa différence na yena ba petit janvier za wapi omoni ke akotine musala on par fenêtre musani qui journaliste en route et bon carrière vient à sala tout ya ko sokela poto akumisa ndefali te mais ko kumisa na modèle ni akumisa c'est normal parce que na biso binonde boyebi joka te viens ba souffrir ba carrière sans mayele au sentir que vie bon et dépend de ça n'empêche que lui mais ngana yebi ke faire les bango tout wane yo o ngai na yebi te peuple yebi yo lobi ke faire les bango tout ndenge peuple yebi ne mokile yebi mais ben de son abi que après papa wimba lelo muto sala ba plan ba makambo papa wimba sala muto le quand même na papa wimba c'est Fally artiste mort te par Fally bon yemo ben son azami c'est amitié wa yemo amitié yebi sanga sika bon toutes les façons c'est normal pour côté la face à bendo amitié on t'a joyo Chayer oyo ta la face de Renia papa Renia na zemone yebela nga zembo ya bendo na momo bato bayemba yebisanga ite mbendo ye moko aza na face eza na contre-jour nobosa na musique ya Congo lelo eza beauté makambutu omoni wazeka bato baboya banile concert pwani ana bamisa design te ozwaka ni mutu net Eclipse musoso basi bakola tapena baya kotala Eclipse musoso na nini aza bien aza noko aza boga joyo pena oza muteki ntsamba obiende aza noko aza boga ya omoni bato baboye kosomba babiye po bato mususu na musique bato mususu bakoya pona koyema note mais pona kaka kozala ba misi ya bien balataka bien taka za na jo moko boye wana bina kabina ko mona mboyo comment yo tina ba 20e siècle okangi kombo mboka ti ozana wana kata musique mboyo abina kabina ka jo wana do bato basokola ba kotala mboyo umuteke ya ba aventure ya omoni sikoyo banilaki po ba momi baboya kosoma babi po mikili bato kotaka ndole mingi abanzeli so wazaka banzele baboyi ko ya baboya kotala nani ye moko Eclipse musoso ta pena joyo a misente aka musicien par rapport ya koyema mais face muteki ntsamba bato koyata wana ne surtout ka po apesa ki Fally beloge yango moni même manda chante aleli même vient na biso joka soka vani na kicha présenter mission mona oh yanke ou bien nini o senti que non akotika na kopa on par kaka fenêtre au moins pena ye moko na micro zo swana nani o présenter mission ta présentation na émission on comprend jo yanke ou bien nini je veux dire o malembe musalo ba Paul Mukelenge basala avec tendance basala jika yemi mo d'envie da chobo egali basala avec tendance ba Shakindala elenge basala musala avec tendance yo sala musala on net ozo bunda yo moko on est zo longola nzungu ambodi na moto non nous avons des ordres papa ngana ko sala émission bande tisuka français na français joka ko leka ngape na français na temps normal émission ba ko sala wana ya omoni ba pesa ka poto chance joka alobi bien alobi ke pona ye lelo Fally a gagné ba combattant en bosse pour bandu les zongi grâce à Fally lelo a gagné ba combattant ndu les zongi voilà ko ye moko joka musique na biso na poto ayebela ki yango na ndeni ayebela ki no ambiance non est-ce que Fally a beta concert ambiance c'est ça ma ye moko to Fally ba concert a beta aboya ko chango ko na page na ye ya YouTube ayoka soni mais tala tata mukolo azolinga leka na TV pour défendre ba concert mwana ma ya beta et pourtant ye moko ayoka soni pona ko chango na kata YouTube
c'est mon bimbo yema en 7 minutes original mais na concert oyema en 1 minute okamati 1 minute wana ocha on YouTube wana nde concert so dio ga défendre ni boye moko fallait ayo rasonya ko chaba concert na yepo bato ba critiquer aboya na ye donc preuve eza te to koloba ke fallait abeta ki concert ba image eza te mais so yema dio ga défendre net nini on monte que ça qui pardon est-ce que vous êtes d'accord lelo ndenge tout le monde a peine na réseaux sociaux monsieur Jean Goubal à lobby du premier na 8 jusqu'à 8e position fallait azara yemoko est-ce que vous êtes d'accord non te Jean Goubal so talipe émission na salaga en son sous quit ou tende nini yaza responsable quand même ta lobby mambo azo mona responsable comme la quit te bon ça l'émission na quit ah asa mutut vena biso alemba tongo na yebi so abetika turbo wo wana selon ye yango moni ba moi kamuna batimbela masolo bavana na mikili avandika na kini ve pas oluka visa ah tika blo wala oluka visa oh akenda poto tem c'est normal il faut comme ça fali pour fali appeler ce visa parce qu'il faut finga faire pour fali appeler ce visa il faut critiquer faire pour appeler ce visa yango moni batutu bazuzi ba visa quoi ya tika linete l'échec bon yango moni azokumisa ye toute façon ko yoka ba mi poto aluka visa ah bongo lemba salongo penza so visa yi okotika mbangu bongo mkolongo nde okoma na aéroport ata 18 soki voyage za 15 heures yoko zala wana ata partir à 7 heures mais ero lobi ke bato ba luka visa to randi pe manda chance abi ke no ye soka lo baba mamba bien fa azani warrior ni golwa alo ba mambo ya zomona parce que ya sous ordre mutete déjà ekenda ba poto mais ero lobi ke mboka na mboka za toujours na moko ekenda ba poto te lo ba bien manda poto akenda ki awa ba déclarer ki talaka tata mukolo bongo mwana vie lutumba déclarer on net leki na ye ah makambo eza na mboko papa na musique oyo na yebisi yo J Salomo lutumba muta déclarer ki manda chante net mwana tika bongo quoi maintenant so na yo akenda ki London basala ki sous déclaration Salomon lutumba lobi nga Salomon lutumba leki na ngamanda na bengise boye pona manifestation ya collation ndaki bapesa ki invitation batindela ki invitation mutasalela ki invitation c'était Salomon lutumba na compte que non mwana na biso ya lobi azo ne ba visa facile azo wapi kopi nini mbwa d'abord mbwa moko teka ma combien manda teka ba chien bâtard bakanishi kutete po ya na lara kali ko soma kanishi ya teka te pa lobi kaka mukonza mboka lelo za fali na ndu fere mokonza mboka c'est fere ya na bango tout mais ya ba misia mikolo mingi ba ndi mafali bon bon papa lutumba ndima fere nani fere tala fere même ba wendo ko loso bandima yi faire ça le succès ba wendo ko loso bazana bomo ya abima révélation de l'année meilleure chanson papa même baza vivant vita imana batutu bandima pecha offert penza ebisanga papa soki muto ateka mongo banaye muto a vivre bien faire azara déjà accepté bato bazon di mabango lelo faire se bandima yetongo bandima yetongo aso comprendre ko buka na kutute wana Yesu ndo lobi wana Jésus ndo lobi wana faire gola le padre na habité siko pona bandeko parce que toujours nga to chité moi malé mais pona bato bandeko to ba golozo bazolanda wana minicho ba retenir nini ba programme ya faire gola za na poto parce que bato bazolo ba déjà netika ka accord arena au hôtel accord arena Bercy kala mingi te faire gola netika ba inji arena netika ka to pimeli Patrick Bekame visa oh pour azapir petit affaire ah yo ka le souci ya solo oui azui refi c'est ça ok cause ça que azapir petit affaire nous sommes tous ok ouais culture kofia agete agende ni ba pesa ba mwe refi tala siko selon binonde bolo bana meno rezaraka bon selon kundenga ba balobi ke ozapir petit affaire moyen to peso viser ça te donc on a to éviter so que zanine depuis qu'elle a d'abord fallait aller en inférité depuis
quartier latin pourtant faire il fallait abonner aux ala pembeni ya muninga il fallait le faire à adversaire na été adversaire il a fait été et puis voilà fallait déjà na course à shoot c'est normal fallait na musique à shoot na mona dernièrement basa la fiche basa la boxe na bakoli na éviter soit que pourtant bossa l'entraînement pour le bitumba bokendo bunda na mama musique a boire ba gants à la shoot père pour to tchara fallait à faire ba yemba et puis fallait moko ta kolinga ngote alinga ngata mkiete talabino boyebi ferete talibino. Merci beaucoup mon kantomolo na habité batba retenir na passage no puis bambote na bato to balandi bato o balandi ngai na pesa bambote tutunga ya komanda kuso kinkela bambota trop JP Minja le big manager bambota trop Orsini Lumene le banquier le designer bambota trop na pesa mbota trop na yemoko balobi besino bile Ligue des Champions match ya kitoko pelenge quoi. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, mon colo fait il a tamabé. Maison Given. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Balingambo Kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça en est fini. Un grand merci. Nabandeko Tour Balandi Biso Anakeo. Vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est absolument un plaisir. Un grand merci à Sharon Zazi, Wazaki Ofour, homme derrière la caméra. Un grand merci à notre boss, M. Clovis, un FIPA, Motima Madoris. Un grand merci. Namoni on a pas Yabouno Lubika, l'argent pour Pombonga Soin, Jojongo Naimen, des avantageuse de patron internel, Rigen, un comixage et les boss. Je te salue, Belé Construction, j'en cite toujours dans ma boko. Un grand merci à Gloire Moulé, les snipers, Plamedi Rola, Gradiro, et puis aura ce rôle, on a battu tout au Bangaradi le matin. Je pense qu'on se revoit à la fois prochaine, quoi. Bye.